liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba na kombo ya manangila akonga monga pe na bakota nyonso ya nguya oyo bakoko batikelaki biso mpona lobiko na biso ya tango nyonso solo se solo lelo tokutani susu bomo mesano mukolo mwa misato mukolo oyo nzakomba atiaki mbele elaka na bakoko na biso loposo moyindo mpona okumisaka ye butu mpe moi mpe kotombola lokumu ya bolamu nyonso oyo bakoko na biso batikaki. Donc voilà, tozalaki na mwa problème ya connexion yango première vidéo ek na biso ekati mais topesa ye mwa baexplication wana mpona to se faire comprendre par ya bato baosala biso calcul dans eza baza libanda bazodiscute makasi mpona biso ndenge nini balobaki baofuta mbongo wapi bino bocontrôle biso par rapport à quoi biso tozosala mosala yango tozopromettre salaire mosala oyo tozosala toza na bamembre baza bien encadré mpe baza na suivi oyo ezolandela motu na motu mpona développement na évolution ya misala eloba ya nzambe. Donc biso tozose préparé mpo tosala nde misala ya Congo ya sika. Donc misala ya bilanga oyo mangongeli atikelaki biso ezalaki capacité industrielle ezali artisanat de personnes te. Donc eza bilanga tokosala ya Congo mobimba pe Afrique mobimba po tozwa peuple na biso en charge. Mais il faut kobongisa organisation ya koyeba nde nini misala ne kosalema yango biso tozobongisa tozotiela yango bakese mpona koyeba nde nini toréalize misala wana soki ozaki dibo ovandi kuna ozoreve etali yo luka olakisa misala oyo mangongeli atikaki ole okulu parce que nga na justification epai ya motu te juste continuité. Et tolobaki déjà que mutu to akolinga lobela liloba ya nzambe bakoko fo azala membre so oza membre ete olobela liloba ya nzambe na ndenge na yo ça veut dire wana eza kotelengana te par oyo kobénéficie ezoyebana te okozwila yango wapi na badara okozwila na niveau extérieur parce que kipula azocontrôle siko na ocontrôle na badara na libanda koto yo siko so olingi osala discussion na nga naza na ta makambo wana te parce que nga na remplir ba parcours ya ba makambo oyo ekopermettre évolution ya continuité. Nzambe oyo biso tozolobela tozolandela makambo tu makambo ya famille mangongeli eza na maboko ya kipulu soki bato mosusu bokomi na ndenge na bino ya kidiba wana etali nga te parce que avant que Mangongela kufa, c'est Kipulu qui s'occupait de la famille. Tant que Mangongela kufi, tilelo na la famille wana, c'est moi qui s'occupe de la famille. Mais tu l'as qu'occuper famille, et ça en a désordre. On travaille pas pour Mangongele. Pour nous tous. Parce que si vous rêvez, vous avez Mangongele, pour passer sa famille na e, et tali au bon ba famille na biso. Bon famille na yo moko. A to travailler pour la famille nyonso. So yo jouer ba musala te, ozo comprendre to za na boulou et que na mémoire na yo. Là ça me regarde pas. Ça là il y a pour résoudre problème au Italie tous les messagers parce que après Mangongeli tout ça ba messager belé ba kufa dans ba liste na bango. Et on calcule on a osala on a tabola na programme ya réalisation. So bino bozo vivre na kidiba bozo kansaka ezaka pona Mangongeli te Mangongeli abeli loba nzambe eza yete eza biso nyonso pe eza bakoko na biso so ke biso tozo kengela sikoyo bokoko wana o Mangongeli alakisaki mais bokoko eza le pesa Mangongeli te misala o batiki eza Mangongeli te yenda yaki suke bosala la batu ya solo. Et on doit reconnaître et puis tout ça obligé en charge, mais à quelle disposition? Ils allaient le inquiéter, ils allaient bien déterminer, ils allaient bien contrôler par rapport à message au salabon. Yo mutozo sa musalate. Ozo calculer kako qui pour la vie, a futa batu 2021.
liloba nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotika la seko. Donc wana ezalaki kaka mpona ofaire comprendre bandeko oyo bazoyenga to mpe bazotelengana sans abri baza eloko akosala te ole balandela programme mpona babénéficier bango batikali na badistraction siko biso distraction na tokolanda yango programme ya makambo etali famille ya mangongele tozokontrole makambo ya nyonso tu kipulu asokipaka na famille depuis avant la mort akoma ngongele jusqu'après iloba nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakumba solo pona mokili mobimba. Donc tolobi moto nyonso aza na distraction longwa na distraction luka o comprendre misala nini oyo tozosala to mpe misala nini oyo limoniseli abwanya na mayele atikelaki biso. On to pesi juste éclaircissement pour nous faire comprendre na motu nyonso ke makambu tout ya liloba nzambe eza contrôlé. So yo za ki bozo kanisa ke liloba nzambe eza contrôlé te ou bien ozo ko mema yango na démagogie tozo mona pe tozo landela mutu na ligne de conduite na ye na kati ya misala oyo molakisi ya bwanya na mayele atikelaki biso. Ya moto bana manaka na biso mukwa lelo lokwa tozoke na centenaire ya Mvuluzi Kimbangu elingo bake 2021 batu bako sentir nguya nzambi pour mutulen tamba zabelela pe batu bako yeba Kimbangu dans l'obligation parce que makambo ekoya en 2021 eza fin du monde te eza pe fin ya makambo bakoko te mais ce n'est que du début oyo ekomema siko mutu mwindu na obligation pour kokonaye yango sikoyo lelo tolobela Mvuluzi Kimbangu pona reconnaissance oyo ekokangola ekolo Congo parce que bakonzi lelo bazotelenga baolanda bapasteur tobika so baolanda bapasteur elo moko ekosimba te mais avant tobanda manaka na biso ya mokolo lelo toza na asan toloba yango chaque fois ke asan eza de sorte asan oyo bozomona tochumola yango na mabele mais ebimaka na baterre argilée mabele ya argile asan oyo ebimaka kuna asan oyo tozwaka yango na baterre oyo ezali ya baargile mais baterre wana ya baargile ebombaka mpe na banie ya kake seke kake mpe ezalaka na nie na yango asumbaka nie mais nie wana mpe ezalaka asan oyo ezopermettre biso tosala application mpe tosala yango misala nde na ndenge par rapport ya composition ancestrale yango oyo tozolakisa soki topelisi ye apelaka lokwa bougie. Ye azopela apelaka lokwa bougie zela bolimbisi tokopelise koto mosusu bomona ndenge nini apelaka. Donc awa topelisi asan oyo pona olakisa bino ke apelaka lokwa bougie après akose desoudre comme liquide après soki azwi mopepe tokolakisa misala na yango oyo bazolandela makambo ya bakoko na bango bazoyeba ndenge nini makambo ezokende mais tobomi parce que ezalaki juste tolakisa misala ya makambo biso toloba tozwa pe oder wana milinga bakoko. Donc voilà mosusu eza ya pate oyo ezali en vitre mais nyonso eza na misala nango ya pate eza na misala nango oyo mpe eza na misala nango mais tosala yango misala ebele
mais makambiso lingi toloba lelo tolobi ete mutu mwindu soki alongwe na bokeseni te azokanzaka yezu nde mutu akobikisa ye pasi na biso ebanda kobakisama butu mpe moi pamba te tolobi ekolo Congo ekobikisama soki totomboli to mpe toeleve misala Kimbangu atambolaki to mpe alakisaki Kimbangu oyo biso tozoloba chaque fois bato bazomona lokola Kimbangu ezali kombo aliseki pamba te eza foti ya bato te kasi ezali foti ya eglise kimbangiste mpo bango nde moto badenigre Kimbangu soko biso tobota mpona to eleve Kimbangu lokola siko tokende na centenaire na ye tolobi ke Kimbangu nde moto akozala liboso Jésus akozala éliminé Mahomet akozala éliminé parce que peuple noir azo souffrir po ayambi ba concept différent ya ba paya oyo euti na islam oyo euti na bouddhisme oyo euti na maïkariste oyo euti na judaïsme oyo euti na christianisme oyo euti na protestantisme donc ba concept wana nyonso yango tezo ko détruire Congo to pezo ko détruire peuple africain tout entier asko to yesuko na vraie version oyo ko permettre que mutu mwindu soka ndimeli bosolo ya mobimba ya bomona nde akokangola quand on dit que pour bénéficier de l'urgence ya Congo esengeli tote ya vérité ya Kimbangu wana parce que azali messie sauveur du monde na ba mindele ba yebi ke Kimbangu aza mobikisi na bango po bango bakanga kai 30 heures prison ba bomaka ya kufaka te mais bolamu wana ngana to linko lobela ngote biso komo lobela makambo ya bayuda biso komo lobela makambo ba Mahomet to nié bolamu bakoko na biso basalaki la route est bloquée bandeko ata to mesura ngona bomengo Congo rien ne marchera parce que bomengo na batikaki ezabino batukoza ba président to bato boza ba gouvernement bomengo na batikaki po bo développer Congo mais batikaki on te po bo kabela ba pasteur po ba pasteur bazali ba mandia pe bazali ba exploitateur balati kombo ya bana Israël mais bazoya ko landa bomengo Congo bo bino boloba ke Yesu asalaka bolakisa bokaka na Congo parce que par rapport à la colonisation et l'esclavagisme, elle a exploité sous le Congo à travers Congo et Batu Bakatari Bakoko Nabsumaboko. À travers Congo et Batu Oyo, Baboyagi Bakoko, Bako Bazabandoki, mais Diama Bakoko, Balinko Tika Ngote. Or, Bakoko, Balinko Tika Ngote, et on le sait, on va coopératif et Bimaka, et qui n'a qu'on voit Missa Europe. Si vous avez voté pour bloquer Makambouana Nyosu. Antobi, les autres zolobela moi muke boye yamvuluzi Kimbangu na kata mokili. Antolobela syllabis ya boye yamvuluzi Kimbangu. Ayaka ndenge nini parce que tout le monde a ba version belé otala pa botamaka na 1889 tobité wana za mensonge parce que Kimbangu babotaka ete ota l'église kimbangiste o Kimbangu babotamaki na ba Congo tobite eza mensonge Kimbangu babotaka ete kasi balokotaka ye pa ya papa moko babengi ye kuyanzazi aza muyo na mwasi na ye mama Louise Makiese aza mais ce que totali lelo tomoni dossier ya Kimbangu balokotaki na ba Congo na zamba ya Manyanga ekomi ya babisi ngombe total tobi mais eza na démagogie moko ezobomba na kati ya kisi yango ecréer ba confusion nyonso ndele mutu a créer yango na kati ya bato mwindu po to bénéficier te na mobimba ya misala o mobikisi asalaki sikolo kwa biso tokuta na ye apesi biso normal po biso po to bénéficier na misala na bande kototika tembe Kimbangu alegi Yesu moko Kongo mombeko ndimaka Kimbangu alegi Yesu nde tobikisami so botie tembe pasi ekosila te e sokaka tito na ignorance nzamba okita te di monde eza te lole eza te livre eza te wana ezalaki masolo ya lokuta na précipitation coloniale mpona koenseigner bino
ya boto bana manaka na biso ya mokolo ya lelo tokozongisa na matondo na nzako ekoza lesengo na bayeba ndimi nzamba bakoko nzambe ya mpungu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekoza lesengo na bayeba ndimi nzamba bakoko mawe kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekoza lesengo na bayeba ndimi nzamba bakoko maweja kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bilenge kimbangu kakwizao mukwiza mvuluzi na mokili mobimba na Kongo ya Nzambe ole nkumunza komba ye wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao wayeo bana ya bilakao bana ya bilaka donc kimbangu ne mutalobaki eza Yesu te. Donc, on va Yesu beaucoup telengana parce que Yesu trouvait déjà azali dessin animé. Parce qu'il m'a azali personne physique, ouais qui ko démontrer biso nguya nzakomba. Alors quoi toujours que na centenaire na ye to lingi lancer bino manaka etali bosolo ya mbulu quoi histoire ne azali déformé yango izoko surcharger biso yango izoko botela biso ba passi. Abana ba déformer histoire Kimbangu et c'est l'église kimbangiste parce que bango ba djembeli ba fabriquer famille ba koseli mobiki si makambuke azali envoyer Jésus nzoka Kimbangu il est plus que Jésus il est plus que Mahomet il est plus que Bouddha parce que azali 30 ans ya prison yango lelo tozolo bela makambo itali syllabus ya Kimbangu po biso ba syllabus la syllabus au dévoiler biso contenu ancestral enseignement nino bako no batike la kio parce que yo mutu mundo dans l'enseignement te enseignement tout bozo telengana nango eza obe bulu mobulu est-ce que ba elimino enseignement na bino pona ezong isabino na réalité ya mobimba bo moto na bino ba misusu bazo cha tembe etali bino a eza makambo tembe te eza makambo ke mutu na mutu ayeba logique des affaires ya kibo se retrouver dans revenu ya mobimba ya bomoto nae parce que bomoto na bato eza na ba revenu na yango soki bo fonctionner na réalité fonctionner mobimba nyonso o nzamba pesaki lolenge ya bomoto wana mais moto mundi lelo azo fonctionner na lolenge ya bomoto na ete azo diembela na balolenga bato mususu yango tolobi pasi kosila te ata bato bazwi minduki bakebunda babengani bakonjo baza sur place bango pe baokutaka ba choc oyo. Donc parce que problème eza wana te problème ezali tocha bosolo ya ba réalité nyonso o circulaki na eleko ya bakoko na biso. Donc Kimbangu abota te. So toloba makambo oyo toloba te poto wele la Kimbangu mais tozoloba pona logique na eso ke yebani nde lumière ya bomo inanga na yo ekopela pona mutu na mutu a se retrouver na mobimba tope bolamu ya mobimba ya bomoto nae. Donc Kimbangu biso tozoloba balokota ende na ba Congo na le 12 septembre et pa papa moko ya Muyombe na mama moko ya Munyanga Louise Makese papa ya Muyombe kombo na kuyela nzazi. Mais le papa wana na mama na bazalaki baboyi na kati ya famille protestante o ezalaki na Ngombe Kinchuka bangonde baswaki mwana wana Kimbangu balokotaki na zamba ya Manyanga bamemi susu na mission protestant ya Ngombe Kinchuka tope Ngombe protestant ba missionnaire protestant bazwi mwana wana ya mukie bamemi na rivière Ntu na ba Congo baptisé na kombo ya Simon Kimbangu parce que papa na mama ta balokotaki mwana ana kombo na Kimbangu mwana ana auti na 1717
1706 c'est pas maman qui m'a vita au batumba qui monte na royaume Congo. Talasco moi na uti na 1706 aeko bima isusu na 1887 na ba Congo et bato mwindo balokotaki mwana na bamemi isusu na mission protestante na ngombe Kinsuka to Lutete kuna bakepe ba protestant bazui mwana bamemi na rivière Ntumba baba Simon makanzi na misa pasteur protestant à Bible babandi ko former de 1887 au Kimbangu azaki na maboko ba protestant ba former jusqu'à 1900 même jusqu'à 1914. En 1914 Kimbangu wana aboyaki idéologie ya ba protestant abandi ko pesa bango ba référence biblique abi mebino na Bible bobilinga muninga logo milinga la me na mona bizael na bino ninga zo traiter mutu mwindu eza pareil te. Parce que bato mwindu ya lelo bazotanga Bible mais bazoyeba te ke mundele azoseka bango mama bakasaka bakomi égal na mundele bozotanga Bible bozolobela injustice mais bozo définir injustice te parce que na kati ya Bible bazolobela bakoko baninga ya bino bazate tuna te donc bokoma déjà faible en esprit pour bakotisa bino déjà makamoko boye ya baninga et dominant makanisi na bino bokoma lokola basi na bango. Abiso sko ki di bana to kondima yango te biso esprit na biso ezali éveillé. C'est pour cela toujours traiter makambo nyonso ya mokili par rapport à injustice. Ce qui va être la Bible, c'est que quelqu'un peut faire présenter Bible naï parce que la Bible européenne et sur le béga ba Jésus mais ba Jean mais église kimbangiste veut nous croire que oh Simon bazolo ba la Bible c'est kimbang mais c'est un mensonge. Non, la Bible, mon memba mutu mwindu ka moko ba lobaka Simon wana ba komi kuna na Bible. Moko ka bon WhatsApp. Eza na Bible ba lobela ba Congo. Bible ba lobela ba Congo te. Mais ba to ba Congo ba ju explication biblique comme ba Congo ezali Jérusalem Kamba. Ba ko pesa ngba différence na Israël. To lobi parle de l'Israël. Africain a koki kozwa masolo au Bible ezolobela Israël pour comparer kayango na bamboka ya Congo te wana otengami parce que ba israélien de babete masolo mboka na bango bino ozwa contexte wana te pour banda siko ko expliquer biso que voilà Jérusalem bazoloba awa na Bible ezande kamba te wana bote fa masolo baninga bino be faut présenter définition ya ba territoire na bino. C'est ça la réalité autozo luka pour la délivrance à Congo. Mais ce que tout le monde de l'eau simbi Bible, par contre Dieu mais la carte de Bible que je suis comme solo, ba pesa iba ngo pa ba colonisateur, ba banda ko luka ba chango na éclaircissement monétique ezalai makambo ça mais na Congo, wana bozo ba tsapasi na bino. Kimbangu wana Anyukwamaki na maboko ba protestant 14 ans pour l'accès Bible. Maintenant à comprendre en 1914 à télémeli ba protestant. Abi ba protestant Bible et boye injustice mais bino bolobi linga muninga no logo milingaka mais bolingi ba tout mwindu te bozo déporter famille africaine. Les autres ont dispersé na Guadeloupe na Haïti pe bipai na bipai ndenge bozo kasiko moto ezo pela to beke makambo nyonso neto okende to kosambisa mundele leo bozo kana États-Unis ba otobenga ba Tyson ba komo déclarer que bazana ba congolais moi moto wana ndenge ezoya eza jugement dernier oyo ezoya siko na procédure to beke to kosambisa mundele parce que bato tout o amemaka ba kozonga ba famille na bango. Pour bazali ba américain te noir américain zalakate mais les autres comme na noir américain parce que ils étaient déportés siko nanya ko fongola liboke wana Égypte trobaki tentation pona ko veiller siko conscience a mutu mwindo nyosu abando kozongela source nae donc musala de Jésus salama yo mtu zaki diba okotelengana biso ato zaki dibate. Biso atolobi ke tobotami na nguya ya ko réunir libota ya mutu mwindu nyonso ezaki disperser ezongela ngwende ki bokondi na yango poto se retrouver na bolamu mutu na biso.
kasi na 1914 Kimbangu ateme ba protestant ba bengana ki na oto benga Ngombe Lutete. So pourquoi tobi ke Kimbangu abotate? Tobi Kimbangu abotate parce que depuis le 12 septembre 1887 tant na mama Louise Makesi bazaki munyanga na muyombe balokotaki mwana na bango mwana wana na kombo ya Kimbangu bakepesi pa ba protestant. Kimbangu wana yoka bwana ba protestant na 1914 ba bengani na bishop protestant po akoma eko batu mwindu azo latsaka azo décortiquer Bible. Ba bengani meto ba bengana ki na 1914 Mama Mwilu azalaki deja auti ko boma libala na ye na boma. Epa mobali na ye ya boma babotaka mwana moko ya mwasi. Aye susu na nkamba akutana na papa kapata kupenda abotisie mwana moko ya mobali na kombo ya Kisolokele. Donc Kimbangu to akabole na ba protestant na 1914. Mama Mwilu akoma ida na bana mibale mwana moko akutaki na ye na ndako libala na ye na boma mwana moko ya mobali abotaki ye na kamba na papa kapata kupenda mwana moko mne Kisolokele. So biso to ba Kimbangu abotate parce que tant ba bengana Kimbangu na 1914 pa ba protestant so kazaki mobali ya mama Mwilu alinga kozunga mbala moko epa mwasi na ye na nkamba po ba continuer vie ba bota ba diangena na ba dialongana. Mais bota la maman na likambu na 1914 tant ba mindele oto benga ya protestant ba bengani Kimbangu wana akena nkamba te. Wana ya mama Mwilu na nkamba na 1914. Donc bien na bana mibale mwana moko auti na ye na ndako libala ya boma ya mwasi mwana ngaza mwana mwasi. Twana kombo na ye twana palmarès makamunyo sundenge lekaka. Aye nkamba na nkamba babotisi epa mobali na ye o bakosaka bino ke azaki noko ya Kimbangu. Bon ndenge nini mutu balokotaki epa ya banyanga na bayombe lelo bobimisa noko moko ya Bisingombe te wana tokondima bino te parce que papa kapata kupendo bozo kosa makambo kazaki noko ya Kimbangu aza Bisingombe mobala mama Mwilu abotisi ye Diangenda Kisolokele na meto 1914 Kimbangu ba bengani ye akena ovanda na Kimpakasa na Mbanza Sanda akena ovanda na Nkabate pour rejoindre sa femme. Mais déjà maman Mwilu aboti mwana na ye moko na kombo ya Kisolokele. So neni Kimbangu azaki relation na famille wana asali relation na famille kimbangiste o bakose Kimbangu makambu lelo à partir ya 1914 wana tant ba protestant ba bengani ye akeba na Mbanza Sanda na Kimpakasa Kimbangu akomi kobikisa batu na banzeta bokoko mais c'est traditionnel toi leki akutozo kama mutu passe azui moi mondongo apesi azui moi tangaushi apesi azobikisa batu na nzeta bokoko wana na komi Kimbangu ya 1921 so akomi kotambola ba Kongo mobimba village na village pour traiter les gens. Tanga zo tambola na ba Kongo na 1914 nde akenda kuta siko na tata mwasi ya ba papa Diangenda donc grande sœur ya papa ko aboti ba Diangenda kombo na ye papa kapata kupenda ewa Diangenda na botami te mais na 1914 déjà Kimbangu asali relation na tata mwasi ya ba Diangenda relation asala kinde relation asala na tata mwasi ba Diangenda tata mwasi on komone mama Kinzembo. Mama Kinzembo ayambaki mundele moko boye ya protestant na kombo ya Monsieur Gilles Cameron. Mundele wana ya protestant ayaki na quel objectif? Ayaki na objectif ya koboma papa kuyela nzazi na mama Louise Makesi yo balokotaka Kimbangu pour falsifier maintenant l'histoire. Et mundele anta ngoma na ba Congo, bato ba Congo ba menansaka parce que n'époque wana bato bakoma ke veye ba biloko mundele azo ko kanga kabiso ko mema biso na mikile Europe, bato pe ya ba Congo bakoma ki mutu mwinda koma iso pa muni mundele aza ye moko mwa ba ye ba lapide ye batumbi ye ba bomi ye ba menacer sko ba lukai ba menacer mundele wana Monsieur Cameron Gilles mundele na kima kina cheval akebata mananda kwa tata mwasi ba papa Diangenda babengi ye mama Kinzembo batu bandoko lande ba yabo batala boye mama na bande ko kombola cheval e koti na ndako na ye azu mundele abomi mundele a effacer makolo cheval batu ba village
na moni ete batozongi me na tongo siko ya lali na mundele wana ndako moko na tongo tanga azokimisa mundele wana bato bamonaki nde bapesi sango yango bato ya village bayaki siko babeti mama na alakoni parce que akosaki bango ntango babeti ye babimise na ndako nde babwaki ye na balabala Kimbangu nde siko tanga ye akutana mama na abikisi mama na traité ye aisa bi mwana tiko na ndako no ezate parce que oza yo moko na ketika yo soko za bandeko quelque part nde mama na baite na bandeko na nga na nkamba leki na nga mobala zaka na nkamba na mwasi na ye neki mama zo mama na amemi inde tie ba leki na mobali komone kapata kupenda papa ya badiangenda mobala mama mwilu Kimbangu atiki wana lobi bon na bikisinde kona bino me na bandoko ya to komi déjà famille na bandoko leka pona sala suivi médical nanga nde c'est comme ça sika Kimbangu sala ki relation na famille wana ya badiangenda mais tant pas sala relation na famille wana kisoke na botamite dialunga na pe botamite kisoke na diangenda diangenda na kisoke na dialunga na botamite akutaka ga mwana ya mama mwilu ya mwasi wa utaki na yena ndako libala ya boma na kisolokele na 1914 après comme on leke là bango pour on sala suivi médical ya tante wana oya bikisaki tale siga sugo batu wana ba diembeli ba créer ko ke Kimbangu aza papa na bango aza mobala mama mwilu ba bombi makambu yango siko to eko chumula bango to bika lokuta mokote ekoleka biso to eko en 1916 Kimbangu azaki toujours kotambo wana ba Congo kobikisa batu mo bazoleka na famille wana pona bondeko déjà ya salaki na tata mwasi wana oya bikisaki babengi mama Kinzembo donc na 1916 ndesiko dialunga na botami na 1916 po ba botami 2 ans la dialunga na botami na 1916 kisokela botami na 1914 et dialunga na botami na 1916 Kimbangu yo longa siko ba Congo na 1917 diange na botami na 1918 non zemi wana ezali ya mobali ya mama mwilo babengi kapata kupenda c'est pas la grossesse de Kimbangu so bozuli ngabo mesurer makambu to bike toza mino maele to ko discuter devant le monde pona baye babanani obana raison muto ko échapper vérité azate ce n'est que la vérité qui va éclairer tout et qui va nous délivrer vérité ngosko yango bat bazoko ignorer ezo ya malembe ti ekokangola mokili mobimba po batu bakotama na vérité pona ba vivre na nzambe ensemble et so botamo mensonge pour vivre na satana zabolo dans 1917 1916 dialunga na botami Kimbangu ake ba Congo te make Kinshasa na 1917 donc ndenge zemi ya diangende kotaki Kimbangu ayebite ndenge zemi ya dialunga ne kota Kimbangu ayebite ndenge zemi ya kisolokele kotaki Kimbangu ayebite mais batu wana ba kimbangiste ba fabriquer masolo lokuta ba koseli Kimbangu mambu yango ezo ko se charger biso yango memele biso bilakeli mabe parce que ba koseli makam par rapport na vérité na ye ya misala o asala kisko azali koloba na kati na ngana yo ete pona to buka mbuma ya misala nyonso asala ki esengeli to ye ba logique ya ba réalité nyonso. Dans 1917 Kimbangu azalaki na Kinshasa akomaki akendaki na nzela ya Buma mikondo bosawa abimele kuna akevanda na njili ake Lingwala na Dodoma ça veut dire Lingwala place Kimbangu abandaki kovanda avant akomosala na PLZ to pe PLC na Wileri to proclamons na mukolo lelo comme lieu saint ya stabilité en kalami te to bimisa prière ya stabilité oyo to banda ko exploiter ba énergie o elekaki na lupango wana mvulusi Kimbangu banda ko vanda kuna na Dodoma na Lingwala dans lupango atile lui et comment bimisa ba mai ba clôturer on mo clôturer mi couser boy mais ebota ba mai na kati so to be sika nyonso mobiki sale kaki atika ki bilembo esengeli ngana yo to kende pona to exploiter to pe to absorber ba énergie ya ba makam nyonso ya tika ekuna bo yo siko zolo ba Kimbangu
Kimbangu ango bande bokanga manga na nkamba bovandela cercle ya lokuta na kinkole bolakisa misala tozwa na kinkole te na lutende bolakisa na nilo sambo lutende kobeta biso ka masolo ya bikisi na loyenge po biso toza na bulu eke siko tobeyake mwana loposo moindo nyonso akofongola bénéficier siko pouvoir oyo mobikisa tambolaki nango parce que alobai ke nakolata génération ya lelo bilenge ya nkoto mibale pona babebisa misala nyonso na soloka bazongisa sikoyo réalité ya nzambe oyo akelaki nga nayo aho tolanse liesen ya stabilité kuna na lingwala na Dodoma kimbangu ntango mai na lingwala na Dodoma 1917 papa moko ya muteke babengi ye papa ayaki kozwa ye akotie musala ya PZ to pe PLC to pe Wileri asali kuna na kompania mafuta kimbangu na 1917 4 ans siko yango tolinga totuna bato ba Congo o ba déformer lisolo ya kimbangu totuna bango kimbangu to bando sana Wileri botangela biso ba kombo batu ya ba Congo o ba ndeko sa voyage azotindela bana na quelque chose bomona ke bazate bo bolo ba ko atika ka bana botanga ndo sana Wileri asali 4 ans ese azaka na batu mo o ya tindaka ke o bomemela bana nga biloko eza lokuta kimbangu azana bana te anyongwa mina misala na ye na bomoto na eti a se transformer akoma divine asana makamba bana te wana eza siko histoire falsifiée yango siko toye ko démentir mensonge wana tobike mwana Kongo nyonso mwana loposo mwana nyonso po bénéficier nguya ya misala o kimbangu asala ki photo te ya vérité na ye vérité na to te ya logique des choses tomoni ke o église kimbangu sa zo raconter na peuple congolais ezali mensonge toza prêt pour nous discuter na bango so bino bobanga bango biso to banga bango te so babomaka bato biso to banga liwa te toye mpona koéclairer makambo nyonso etikala véridiquement mpona aider bagénération oyo ekoya nsima c'est que on est capable ya kondima même kokufa mpona makambo mais mpo topesa lumière ya continuité na bagénération oyo ekoéleve mobimba ya bomo objectif final oyo biso tobotameli yango wana kimbangu wana asali 4 ans na Kinshasa le 18 mars 1921 nde azonga ye bakongo maintenant azonga bakongo azongelaki nzela ya cité verte akekoma na matadi mayo nguya ya nzambe mpungutu lenda mbanza velele ekiteli ye le 18 mars 1921 kimbangu amati 9 mètres dans l'espace azalaki na nzombo akokauka akende nango bakongo amemela ye bana te po bato bazokoso te asome nzombo amemela bana na ye boza lokuta bozo kole masolo o boyebi mutuna makolo te yango siko toye ko déstabiliser bino na mensonge nzambo asombaki akendaki na yango bakongo mpo na ye moko na bandeko ya yeba ye na bakongo azaka na famille te aza famille ya mutu te azali congolais donc azali kolo nyonso ya Congo azala mkongo te bato bakosi ke aza mkongo parce que abimelaki nde koto kuna mais vraie version na et pas ba belge c'est que ba belge bazana koleka ba kimbangiste en plus de cela ba belge mutu basali kimbangiste wana po bango nde ba falsifier masolo na papa Diangenda yango tozolobela lelo ke kimbangu na 1921 le 18 mars akomaki na ba Congo avakoma na ba Congo akende nzela cité verte na matadi nguya nzambi pungutu lenda manza velele kitelaki amataki 9 mètres dans l'espace nzamba bakoko soli na ye abi utakala ozali motindami ya bakoko kende bikisa libota oyo ezali kotelengana teya nzamba bakoko kimbanga teyaka bible te po lelo bato bakoma okosaki oyo alobaki bana na nga botanga bible bokanga moyibi meto botangi siko bible bokomprendre makambo na bino kuna eza te yango deja kokanga moyibi il faut bodepose boluka siko makambo na bino mais lelo bato kimangisa bazokontinue toujours kokosa na Bible meto botanga Bible siko mbomoto na bino na kati ya Bible za po botanga makambo bato mususu wa bosa la propagande européenne mutu na mutu kodondwa na makambo na ye kimanga koma e ba Congo 1921 abandi koteya sangwela muyanza mpungutu le nza pelela pona ko déstabiliser ba européenne gouvernement colonial nde bakoma ko China baboloko po basipa vérité wana
parce que Kimbangu wana a démontré que nguya nzambi mpungu donc Kimbangu ate yaka Yesu te bato kimangiste nde mutu bake ko signer Kimbangu comme membre œcuménique na Canterbury en Angleterre le 6 mois 1968 et c'est que bakenda ko kota papa diange na magie ba melisi 25 litres ma bibembe po andi maka Kimbangu ela envoyé spécial de Jésus so idéologie na biso to boyi na biso po to bika Kimbangu ale Jésus neni ngana okindi make aza so envoyé Jésus Bobio azali molimo mo santo bo ndenge ni bino boloba isusu ke aza motinda ma Jésus bon Jésus obino boba tinda Kimbangu ezali dialungana ou bien Jésus ba européen ba yaki na ngo parce que ba européen ne ba ele bino makambo ya Jésus mais le quoi vous comprenez que vous avez un danger parce que souka ba moto mwindo oluka comprendre quel Jésus obe vous olobela ne bo créer ce que Jésus ya moto mwindo comme dialungana ba mona Kimbangu moi akomi Jésus tu vois Kimbangu, on que mituna mine bien donc il faut tout laver en eau. Ils ont bêta le contraire. Pour vous dire que Kimbangu est un envoyé spécial de Jésus pour communier dans l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Parce que Jésus ni nous bolo bela biso watina Kimbangu. Donc ya lunga na soit tindi Kimbangu, mwana Kimbangu atindi su Kimbangu. Donc dans l'histoire té faut tout ça remise et reprise parce que bozo ko tia mitwa batu bulu yeki. Et on se retrouve tout longo la confusion wana. Ne va faire partie de confusion. Mais bah on va comprendre confusion té. Bah on va vivre dans confusion, ailleurs sous confusion. Mais bah on comprend confusion té parce que confusion makamwanza mbebino bolo bela bakoko baninga ya bino moko bozo ko se justifier té. Mais bino mboza confusion. Bino boka nzako boza la nzamba solo té. Bolo beba El Shaddai ba Jehovah ba Elohim mais mukanda invidi mukuluna ba bimisité mukanda yanzami mpungutule ndamba da vele na ba bimisité ya onsko biso to kabola makambo donc mukilo to kabwana na racisme te to kabwana binemite mais to kabwana ce qu'on a réalité il y a chaque peuple donc ba na Elohim to zong c'est Elohim na Europe. Mais on va y mandosser l'Elohim. Biso no sei la nzambi mpungu po bango kuna biba binzamba za moko. Mosko so za moko pourquoi bolingo libéraliser mutu mwindu te asa la pe forme na ye. Bolingo sko bo cliquer na forme obino bo bongisi kuna lokuta bo kotise po bo affaiblir ye. Donc ma mindele basala déjà plan moko bo makambo to bazo obliger mutu mwindu eza démagogie ali yango bo obliger ka biso. Pour tout ça toujours sous contrôle parce que ba kotika biso te so batiki biso bango nde ba kozala ba bola. Bando fuka me la biso ya temps en temps bazana biso pour ko tchaka ba trouble biso to swana ka to potana ka ba bazwa ba or bazwa biloko ba kendaka ba futaka ba sédic même misala wana nyonso to ko bloquer yango. Donc ba ke à la longue Europe ko kauka mutu mwindu akokima Europe aozonga na mboka na ye a comprendre que a passer temps na ebele ko sale la batu misala ya pasi oza toujours na esclavagisme donc tout bazan en Europe misala bazo sale za misala ya boumbu mutu mwindu na sali véritable misala na été selon logique des affaires ya nzambe ndenge akelela ye po babungise histoire na ye bakotise na démagogie yango komi ko telengana pe akomi ko dépendre na masolo ya batu mosusu tina ngwana nzambe pour mutulenda manza velela atindi biso na nzela ya koko mangongele agomoro pona to clarifier makambo soki bondimeli logique des choses ya makambo to zoyebisa bino nde to kobikisama mais soko tete me pasi ekobakisama bandeko tozana bino awa tala tina oyo tolobi Kimbangu anyokwamaki azali mukongo te azali papa badiangenda te e Kimbangu wana bakangaki 31 prison na ye ebandaki na Bakongo. Après Bakongo ayaki na Kinshasa. Après Kinshasa akendaki Mbandaka akei lo wakuna Kisangani ti atamwe bakindu Manyema Bumba bageme na bamboka ebele ti Kimbangu wana akendaki na Katanga akomaki na 1947 asali 26 ans ya prison na 1951 nde ba mindele ba fabriquer histoire ya lokuta bakosi ke Kimbangu akufi nzoka Kimbangu akufaki te il était disparu na 1951 maya lwala be fungwa Kimbangu akota na kata maya lwala ba bina kesangisa bana bilaka wa oya okata makambo nyoso et à partir de 1951 on va sali diffamation ya message
babombi makambo wana jusqu'à 7 ans na 1958 nde bake sikoyo bakongo babelge bamindele bandi otambola sikoyo bakongo pour bainformation bayeba kimbango bazalaki kokende bafamille banani neto bake sikoyo na bakongo bandi kozwa bainformation bato bayesi bango te abandoki epe na famille badiangenda nde babelge baprofite sikoyo bake sikoyo na famille wana bakekuta mama mwilu na mwana ye diangenda wana diangenda azalaki moto ya séminaire ya église catholique. C'est un cardinal. C'est un chrétien. Il y a un moment qui m'a a sanction on est chrétien, nous avons pas déformé. Au moins jus à citron. Toujours mais là parce que tu vas dire que biso toujours ça comme makambo. Selon technique, il y a pas qu'on a biso dans tous les plans. Tala ba belge ba kenda ikuna na ba Congo ba falsifier masolo ba keko luka ba kutana mama mwilu na diangenda wana kisoke na dialungana baza ba membre ya bako ala ne mama politique ya Katsavubu ba kutinde mama mwilu na mwana diangenda batuni bango mwilu oyebi ba epesi so information ke kimbongo pa bandeko ya awa boyebi Diangenda muta répondre te aza papa na biso Diangenda pa répondre que aza papa na biso na cadre ka camarade ya papa babengaki papa yeba ina ete sko ba belge to ba yoki déjà gate kimbango aza papa na biso mbala moko nde ba s'entretenir siko na Diangenda na mama mwelo donc ba jusqu'au Diangenda na ba ndi o meme ba formation na 1952 ba kena ba lulabu bandi ko préparer donc masonge ba na 1951 ba kosi kimbango akufi bango batamboli siko na kati ya bakongo pona ko réunir belema babimisa so famille ya lokuta na siko to bakikuta na badiangena na mama mwilu batuni diangena habite c'est notre père ba jusqu'au makambo wana bango bandi formé diangena na 1952 na lulabu na Canada pona ko tangisa makambo ya Jésus Christ ko lakseke kimbango il envoyé spécial de Jésus ne ba ko bengise siko na 1958 à 59 po akekozwa ekeko wana babomba na nkamba ne babima isiko na kisoloke le bakei 58 à 59 ba jusqu'au ekeko o ba mindele ba pesa kido o eza na nkambe ekeko so to lo ba makambo to kosaka te o eza na tembe bozela mukolo to ko formula cercueil wana po cercueil a été réclamé en 1960 le 2 avril un samedi na 16h tant Diangenda yaga na nzoto wana lokuta ekeko cercueil numéro matricule 903 Moboule bimabuna matadima yo parce que il y avait les gens qui ont déclaré que photo formula cercueil oyo le quoi cercueil ba kengela ki on a force publique européenne et za ki ba soldat et ba africain ba kengela ki bembe wana te donc bembe obozwa na nkamba obobomba na nkamba a été sécurisé par la force publique européenne et za armée nationale africaine et kengela ki bembe wana te ba ndemba kengela ki yango et te déclarer que bembe photo formula on te vérifier sur les kimbango na kati sur les kimbango c'est simple problème il faut ouvrir ça bino bobo yo formula bo meme on nkamba yango dossier ce que to bota misu to zolande la dossier na que cercueil wana photo que na stade des martyrs parce que c'est pas kimbango qui se trouve là dedans et ça lit ekeko bo meme Kabila akifuka makuna ba conduite ya Kongo zo kosa bango bozo kanga bango misu bo meme Félix Tshisekedi yeba yebi ke kuna kimbango to aza kimbango aza na nkamba te obozango na nkamba ezali cadeau empoisonné ezali ekeko yango nezo loka Congo donc na ba problème au Congo azonyo kwa mela ekeko wana pe ça fait partir parce que tant mutu na bino kufite bino bo vérifier te ba mindene est-ce que mo contrôler makam na bino ba chel bino ekeko na kata cercueil ba pesi bino ba kosi mutu mwindu moko bo Diangenda aye na ngo abombi yango na nkamba lelo ezo loka mboka bana bango bazo sala toujours suivi ya souffrance ya bato mwindu bazo kosana ba konzi ya politique yango to bisiko ke ba konzi aba ki bo konzi na mino esala faut ke na nkamba wana to bimisa cercueil wana parce que ça le kuta munene tant que to ko bimisa cercueil te to ko za toujours affaibli pe passe na biso aussi la tema la bo moto na bino et ko travailler nulle part pozo bozo vivre na démagogie toujours ba ke to vérifier makambu ndenge lekaka mino bolingi te bozo kansake o bango ba lobeza bo solo nzoka bango bazali ba mandia bando senga bino ka ba mbongo gouvernement obimisa mbongo pe église kimbangiste mais mbongo bango bazoka ya mabonza basaka na ngoni donc il y a ebola ma famille na bango
Mais misala nzambe eza pona bolamu ya famille ya mutu te. Misala nzambe ezali pona bolamu ya tous les peuples du monde. Iloba nzambe biso tozosala misala oyo tozoloba ke tokosala misala meme ya bilanga pona kolongola nzala na mokili. Tokosala yango kaka pona bamessager te. Tokosala yango pona tous les peuples du monde. De façon mutu nyonso a comprendre ke nzambe alingaka biso yango akabelaka biso bolamu ya kombo na ezanga suka. Siko na bolamu wana ngana toza responsable ya kosorganiser pona tobimisa sikoyo favori ya vie na biso. Mais les lorsque nous continuons à démagogie, donc voilà, moi je suis par rapport à mensonge aux églises kimbangiste et aux tamboanango à travers combat kimbangu, bazo kosa ke kimbangu ala papa na bango, les loto yepsibino ke kimbangu n'est pas le père de Diangenda, n'est pas le père de Kisolokele, n'est pas le père de Dialungan. Bazan papa na bango comme on est papa kapata popenda. Ngaza responsable à makambo ton na lobaka yango parce que na banga mutu mode. Na zelakande débat. Au Balobi, exégèse, critique scientifique, il y a toutes les documentations coloniales, makam tout est qui te discuter là. Ton dit maka bongo te dobi so da génération monte que to lexaka makamuté. Asko to to bongo la makam nyoso to zong sa makam na réalité bo moto na biso pona to kangola mapeto simba bolamu ya bo moto na biso na maboko. Kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako Kimbangu na mbanza ngungu esika bakangakie maboko na makolo bisoto wangane sikango Kipavita na mbanza Kongo esika batumbakie na mwana na mukongo bisoto wangane sikango na lolendo na lole ndolendo na lolendo kipavita kozonga na lolendo na lole ndolendo na lolendo kimbangwa kozonga Kimbangu na lutendele esika babwakakie na kati na ebale bisoto wangane sikango Kimbangu na lutendele esika bakangakie na kati ya tono bisoto wangane sikango na lolendo na lole ndolendo na lolendo kimbangwa kozonga na lolendo na lole ndolendo na lolendo kimbangwa kozonga Obilanga toyelelo yo na komwa nzamba bakoko Toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko Bilenge toyelelo yo na kombo ya Onyashongo Toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko Bamesaja bayelelo yo na komwa mvuluzi kimbangu Toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko Bilenge toyelelo yo na kombo ya Onyashongo Toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko Bakongwa bayelelo yo na komwa mvuluzi kimbangu Toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko Bilenge toyelelo yo na kombo ya Onyashongo Toko kombola mboka na komwa nzamba bakoko Kilumbu kwiza mpe bakongo banani bamona yo Banda ombe bamona yo Kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo Bando ombe bamona yo Yaike mwanzambe kembo Banani bamona yo solo banda ombe bamona yo Yaike mwanzambe kembo Banani bamona yo solo banda ombe bamona yo Solo se solo nzambe abakoko na biso nza kombo ole nkumu abanzoli Nzambi pungutulendo ya mbanza velela Tobeleli yo na nzela ya pasi nyonso bakoko bwa biso bamonaki Pona bolamu ya mokili mobimba Natina ete Tobikisama na nyonso pe tosepela Nanza komba elongo pambate alingaki biso utakala Yango wana akabela biso mobimba ya maso oyo tozali kosepela nango na kati ya mokili na utaboye na biso likolonse Bakoko na biso nyonso oyo banyokwamaki pe bamikabaki mbeka pona lobiko ya bileko ebele pe lobiko na biso loposo moindo tobeleli bino na nguya ya nzambi pungutulendo ya mbanza belela
bolakisa biso bokasi na bino na nzela ya pasi nyonso bomonaki mpona kolongola biso kati na boumbu ya bazabolo mpe kolukela biso bolamu ya libela na libela. Bolobaki yango polele ete bokongalisa mobimba ya bomoi mpe bomoto na biso mpona tondi mama na nyonso totie matambe na biso na bisika ya bilembo ya pasi na bino mpona tolata bokasi nyonso bozalaki na yango na ntina ete tokokisa mokano ya misala oyo Nzakomba atiaki na kati na bino pamba te pinzoli na bino matangaki mpona kolongisa biso bakitaye na bino na babitumba nyonso etikali liboso na ntina ete mabota nyonso ya mokili mobimba ekangola masolo. Tobeleli bino nyonso na mupepe ya peve ya Kongo mpona botambola na biso elongo mpona tokokisa mokano ya mai nyonso bolobaki na kombo na biso mpe Nzakomba abongisaki mpona eleko na biso. Pasi nyonso bomonaki ezalaki nde nzela ya bitumba oyo ekopesa biso elonga ya manso. Tondimi ya solo ete bozalaki na Nzakomba elongo yango wana botikaki bilembo na mabanga na esanga ya ebale ya etando ya Senegal mpe ya etando ya Congo mpe bipai na bipai mpona biso tomona nkembo ya misala nyonso bosalaki na kombo na Nzakomba solo mpe tosimba bolamu ya bomoi mpe bomoto na biso na maboko mpe nyonso epesamaki na Nzakomba solo. Bofongola mobimba ya bomoi mpe bomoto na biso na bisika ekangama mpona biso tolata nguya ya kokoba yenda na bisika nyonso bosukelaki mpe bofongola bizibeli nyonso ya nguya ya mokili mobimba na ntina ya kobebisa manso na soloka mpona misala na bino etambola na kimia kati na mokili kati na kimia mpe na esengo nyonso pamba te mawa na bino esilaki na suka ya pasi na bino. Nzakomba apesaki bino elikya ya suka mpona boyei na biso bilenge ya nkoto mibale bakitaye na bino kasi bino bopesi biso elikya ya libela na libela ya bakitani ya bileko ebele oyo bakoyingela mpona kokoba yenda. Tobeleli bino nyonso na kombo ya likunzi ya lobiko mvuluzi kimbangu dia ntungunwa na ntina ete tobuka minyololo nyonso oyo bakanga bomoi mpe bomoto na biso mobimba. Matondo mingi na Nzakomba pamba te alingaki bakoko na biso yango wana apesaki biso mikumba ya kokamba mpe kobatela mokili mobimba. Matondo mingi na bakoko na biso pamba te bazalaka na bolingo ya kolinga mokili mobimba yango wana Nzakomba atambolaki na bango elongo. Etikala sebongo bongola meso mwene oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Kongo nzana libumu totondo pona mvuluzi kimbangu likunzi ya lobiko pe ya bomoi na ngana yo loposo moindo singeto ndimela pona tokota na bozindo ya kobuka mbuma ya pasi pe ya bolamu nyonso oyala kisaki. Totondo pona Nzakomba olenkumu wa bandaki na bakoko na biso ya yambo moi mo lelo azali kokoba na biso bilenge ya nkoto mibale.
tondo pona biso moko bakitani ya bakoko pe bakitani na bakitani ya bileko ebele o bakoyingela sima biso pona kokoba esika biso tokosukela pamba te biso tobotami pe tozali kokoba esika bakoko basukelaki totombola yango na bisika biso tokosukela nde bakitani ya bakitani bakoyingela ezali esengo mingi pona mokwalelo tosuki wana tofongoli manaka ya silabis ya mvuluzi kimbangu paske kala mingi te bamambre na biso ya administration pe ya bitando bakosalela biso ba video live pona bapesa toujours explication ya makambo tout outi koloba pona mutu mwindo bana comprendre ke makambo oyo bozoka ya kimbangu ba version ezali ya lokuta yango tozotelenga parce que na totie bosolo na elikona mesa te o église kimangisa betaka ezali démagogie balokoti masolo tripoté pa ba belge yango bango ba yeko incliquer na mitu na biso ale moyo to ba vérité mobikisi ezate donc mobikisi ayaki asaki misala na ye siko nani akote ya mobikisi yango siko mobikisi wana ye kat na biso bilenga koto mi ba ela nzela ko mangongele poto clarifier siko mobimba ya masolo na ye de façon libote ya bato mwindu nyonso ezala délivrer abondimandimi abondimate ezanga na obligé mutu te ngape na kuta na averti yango nazo ko éclairer réalité ya manso oyo bakoko bapesi biso donc toboyi mutu te mais tolobi ke makambo tout tozobongisa yango malembe pona kolakisa ndeni mobimba liloba nzambe ekotambola donc soki tolobake tokofuta bato salaire tokofuta bamessager mais nakata basalaire wana tolobi ke toza mpe na baninga oyo bakufaki batikaki bana en exercice batiki mpe mabota bango mpe baza na droit ya makambo oyo donc tant toteya makambo wana yo moto amayele il faut comprendre évolution na développement maintenant yo ozonga nsima otikali no revers bokofuta ndenge nini parce que yo ye mpona ocontrôle nga yo oya ocontrôle nga oza na numéro matricule mpo ocontrôle nga pesa na numéro matricule est-ce ozalaki to makambo ngo ezalaki ozalaki na yo te olokoti bamakambo olingo banda koloba na ndenge na ome okokale parce que oza na continuité te ndeko ata ozela mutu to ata bosali ndenge bolingi mais lokola boza ba principe na ba caractère te ya mobimba liloba nzamba bakoko seke mutu to akozonga na makambo etali recyclage donc ata opréparer bino ba recyclage bato mitu esalaka bien te to recycler bango po mitu ebanda osala bien bato baza na ba retard bazo comprendre makambo te tokokota wana ba recyclage po ba comprendre vraie version atolobi ke église kimangisa bakosa ya kimbangu makambo lelo tozobonga te pasi po ane pona congolais olinga masolo lokuta yango nde yosela propagande mais masolo a solo yo komo tela motembe mais yo pe lakisa oyo yebi ole yo tya tembe lakisa oyo yebi parce que peuple noir pe mutu mwindu ya Congo pe Afrique mobimba azo zelanda yoka mateya ya bakoko na ye na ba domaine nyonso ezoloba nini na ba discipline na yango na ndenge esengeli tambola mangela zaki mutu alosambo bato lelo ebele balingi losambo te soki bolingi losambo te ndeni bokoloba ya mangongele po aboloba ya mangongele ifo boyeba makambo na ye nyonso ayaki nango siko bino boloba ya mangongele makambo na ye boza nango incomplet boza nango mpe nyonso te ya tengu bato bakoyoka bino te bato bakoyoka kaka bato mutu oyo to mpe bato oyo bakolobela bosembo ya misala oyo mangongela ayaki na yango mais so bino bokokanisaka bokoprofite na nsima ya kipulu bokotelengana parce que nga azanga simple envoyé nayaki na nzela ya ko mangongele so na bandi obeta baversion na ye mangongele ayaki na masina alala meme mpa na biso pa ya papa na ngai na masina napesi aveni kasanga 46 bamessager tout bayebi yango bana masina so nayebi te mutu oyo akolekela nga mpo bando koexplike nga esu mangongele te nga na banda na ye seke baparcours ya makambo to tosalaki ngam na kobeta yango mutu moko te aza na droit obeta yango parce que bozobeta yango batengu na otala na oseka nabi te tokorige yango à la longue parce que mutu asimba mikumba na ye malamu ntango ozomema makambo lukoza ape na barigima parce que bato bakobenga batuni ome makambo ozoloba ozwi yango wapi okoko s'explique te koloba nini lobi o te bayebisa nga kuna mpaka ochangani bakobenga ko ochangani batuni ye kuna bokoka kodefendre makambo te donc tozala clair tosala mosala ya bakoko eke liboso biso tozobongisa mosala etambola en ordre mais tobi misala oyo po etambola en ordre moto tout fois respecter mibeko seke baboyi mutu te
Po ba suba omona ke ateneni moboyi batu. Andani moboyi famille mangongele bénéficier te, et c'est makamo mangongele za famille na ye. C'est que yo to zo comprendre te, mutu na yo sala bien te parce que ton yo komo le bakema makamo mangongele fo bana na ende ba bénéficier. Wo bana ya bato bazaki na mangongele ba bénéficier te. Donc moi je travaille pas pour mangongele, je travaille pour tous les messagers. De façon dont se retrouver dans le message au mangongele tikaki. Donc on n'est pas là pour se distraire, mais nous sommes là déjà au Kende, tu l'as dit que 2021, nous sommes au fouta, salaire. Bato ba dans la distraction, avant ba salaire, ba oya na justification parce que tu l'as dans la présence. Ba messager au to école na ba pas ko mangongele, avant ba salaire, ba oya na ba justification. Pour te contrôler mutam to tambola ginde parce que tu dis que nous sommes les bébaki après disparition to pe liwe mo lakisi. Siko to zana posa to zong sa musala na ezala mobimba. Siko biso to réunir déjà ma camion sous yango to classer yango to zobetela yango siko tolo par rapport ya ba programme d'évolution. Mais ba miso batika la distraction wana. Ole ba lukana ko to ba réunir na makambu pour être en forme. Ba on va ça sous dans tripotage. Ya Rolanda toujours autre qui pour la saliboy. Oh mais est-ce qu'il y a un problème dans mon tout? Il y a un problème dans mon tout. On appelle la moto on s'est justifié. Parce que Mangongele est en Tiki-Biso en 2008 qui pour le contrôle administratif. Contrôle administratif, il va répondre en côté. Et on a poursuivre, tout à répondre au contrôle. À coller, pour répondre au contrôle. Ce que je veux dire, c'est un contrôle. On a dit sali comme qui pour le ndenge pour bazana ba makambo o ba bombi. Bino bozala kite boye bitel ba moi ce ko ba komo pesa bino ba makambo pour ba échapper na contrôle ya makambo elekaka na 2008 mais muto ko échapper ngazate parce que na na document administratif on a tambwa nango et dans contrôle ya makambo tout. Ça veut dire toyoka malamu qui pour est là pour réunir les choses par rapport à la continuité à Mangongele. Moussala onga na yo sala ngwana na justification on peut ça mutute mais juste to kocha makambo likola mais ça pour na to zong ça ordre ya réalité ya makambo nyonso oyo molakisa tikaki atika stati ngana otambo selon stati donc stati eza mibeko oyo ezolakisa ndeni un messager otambola toza na mibeko mateya mpona ba messager eza toujours conseil ou ezo l'accender ni messager au tambo tozana ba document to la makambu tout ce que toi to ba déjà que yo mona ba koko landela makambo na source parce que ce ko zo ngoli ko ya kolokota o calé alors quoi ba to balingo yo ka te bazana tembe ozu écriture o gomo tambo na on ndenge na mozangi principe na caractère ce que toi ba to ba obengo ba tunyo ba bi information zo be écriture yo uta wapi oza information ozo ngaka na source donc na ozo banga mutu moko te et biso to bon saka documentation parce que mutu nyonso après avoir kotelengana akozonga na réalité pona à se former pour lobi kuna pe yatangisa mettons mo l'information te yo pe lobi otangisa te po bato po lingo tangisa ba kotelemela mais ngasko nazo tangisa par rapport ya accès administratif o epesa manga déjà depuis 1995 na Mvulus Kimbangu ete Mangongele préparer document 2 ans pour l'enseignement éthique en continuité, il y a bilenge, il y a koto mbale ba ko élever en pour batika continuité na bakitani na bakitani. Voilà notre objectif. Nous avons bakoko azana biso nyonso elongo na kombo na pona mokili mombadon 2021 na 6e mois biso to futa ba salaire. Na on répéter en pe na répéter en chaque fois mutu tout a reçoit salaire. To futa ki batuna en 2016, entre 2016 et 2017, tu fous ta guibatu. Dans Maroc, à Poto, ça me demande peut-être 2000-2500 euros. Mais na complexe à Potote. Na koya kuna selon programme nangande na zotambo anango. Mais 2006-2007. 2016-2017, tu fous ta batu non? Tu fous ta batu dans Londres. Batu dans Londres, tu vois 200 euros, 200 euros, 200 euros. Dans Londres, tu vois combien? Dans Londres, tu vois 200 euros, 200 euros, 200 euros. Donc 200 francs suisses, 200 francs suisses, 200 francs suisses. Dans Londres, tu vois 3 personnes. Oh, tu vois salaire, on a foutu ta kao. So, dans la mandia. Nous avons bon, on a weli la kepoto, on a ndenge nanga. Mais nous avons une recommandation à Moussala. On a posé au moto na Londres, tu fous 3 personnes.
200 francs suisses, 200 francs suisses, on a valé le quoi 200 euros, 200 euros, 200 euros, 600 euros, 3 personnes. En France, tu fous combien? En France, Bazali, en France, tu fous 2 personnes, 200 euros, 200 euros. En Suisse, Moutoumoko, Basali 6 personnes. Tu es au Canada, Moutoumoko. Dans Londres, il y a 4 personnes, pardon, au lieu de 3 personnes. Dans Londres, il y a 800 euros. Et ça, il y a des personnes qui sont là. Il y a des personnes qui sont si vous avez contrôlé, peut-être que Kipolo, alors bien au foot à battre, donc il y a le cas Moussonga pour Kipolo au foot à battre. Mais Moutoua Sala, Moussala, est capable de foot. Yo salate, yango ezo lekela yo makamami ki ozo mona minene. Donc zelaka 2021, tomba au foot à bateau, là monsieur yo pour y justification, to pesa yo makambo sengili au remplir pona o se trouver pe na salaire no soko za messager parce que zo messager ton salaire au banda, mutu nyonso ko leka na justification pesa so numéro matricule na. O te numéro matricule na ngai boy na boy ndenge na kutana na ndeko mo za na France. Azwa ki numéro matricule na Kinshasa na Badara. Mais pour le moment, si vous avez un poste à Koto Libanda, c'est justifié dans le numéro matricule pour vérifier sur les alliés véridiques. Mais c'est le lettre à transfert. Et c'est ce qu'on va faire les lettres à transfert. Non, non, salon. Tu vois, comme il y a un salon, pour y avoir un koto. Non, il y a un c'est le banza babako soko kutana na bandeko na badara ba pese ko numéro matricule soko yepa nanga na overfier on na tala ordre ya fonctionnement soko eza normalité dossier na yo to komi yango lokwa batu bazoki mbongo kuna na badara ba pese numéro matricule mais ba osala suivi te to ko koma dossier na yo na cahier ya continuité ke andeko yo makamne kotaki na badara mais to kotisi na ngamu na biso extérieur. Tokolanda makamuna même koto kuta na bandeko badara toko traiter dossier no poto ye bambongo wana nani azwa ki yango et nani apesa ko numéro matricule et ce numéro matricule wana eza en ordre au bien le kuta et si kana na zande ya wana parce que ba numéro tout on na zo pesa awa ezali justificatif par rapport ya ba premier numéro matricule on a kabola kana Kinshasa na epoka ko mangongele numéro 00 numéro 1 numéro 2, Ngamo Kipulu Nazali, matricule Nangeza, numéro 3. Donc Kipulu Nangata Liloba Nzambe, Naba messager Nyosu, numéro matricule Nangeza, numéro 3. Numéro correspondance Nangeza, numéro 2. Yango na tia na profil Nanga, na sobo na profil Nanga na komana na Chikongo Kipulu, a la continuité ya Mangongele, numéro matricule 003, numéro correspondance 002. C'est que dans un répertoire, il y a un numéro à Batounianso. Soit après, Mangongele, tu as dit deuxième vague, 812/1. Dans un Makamouana Nyoso, ce qu'on a dit na 813. Ça veut dire, parcours, ils ont donné mon côté, il faut l'an de la Makampo, ils ont logique parce que toujours préparé Makamoko, tu as la continuité, na bateau, Baroya, Simanabiso, surtout créer des désordres, on peut avoir des désordres. Donc on a encore des désordres, on a de la Kelasi, ça va, on est là pour discuter les Makamounions pour clarifier bateau. Bah, la vérité, Makambo, parce que tu es kolaki, il y a un bela chaque fois. Donc, on a besoin de Bolingwanzambe pour Nabiso Nyonso, pour tous les peuples du monde. Zamba Bakoko, Azanabiso, Elongo, Nakombo Nae, pour Namokili Mobimba, donc pour Namokwalelo, Tosukiwana, voilà. To tumba isusu mwa 100 pour na solo Bakoko. Et Tambola, ne tolobaye biso, Tozo Fongola, ba porte du bonheur. Ya mutu mwindu nyonso. Biso toye ko fongola contact o eko permettre mutu mwindu abando kutana bakoko na e et pour mutu mwindu kutana bakoko na il faut respecter ba principe na ba caractère, il faut respecter le sambo selon logique ya bakoko na e il faut ala tabizaleli ya bakoko na e bizaleli ya bakoko bazala ba chrétien te bazala ba musulman te bazala makambo yaki na colonisation. So biso te ko sambisa makambo wana pona to lakisa ke mundele onyokola yeba koko na biso okati maboko obomi biso siko to ko sambisa mundele
dans bitumba na biso yango to enango yango to ba ke batu ba ko na sur le plan politique na ba plan nyos tout mais suka ba rejoindre biso parce que biso nem to simi fongo la ya bitumba pour la clarité des choses. Toko zala ne sengo sena mboka nzambe mokonzi toko yembela mvuluzi kimbangu dia ntungunwa kembona nzambe kemwa bakoko kemona bana ya Kongo toko yembela nzamba bakoko yoka biso nzambe ya ba message nzambe ya bakoko nzambe ya bakongwa nzambe ya bakoko. Donc makambo tout au sala ezali bien déterminé, bien enregistré. Ah donc toujours préparé. Neni makambo famille mangongele kozala to boyi makambo mobulu. Parce que to lobi déjà que famille mangongele ezali na mbandaka, c'est toujours kipulu. Soki bozo ko ignorer na ndenge na bino wana ezali likunya. Ngasko na otamwa na likunya te. Pona oloba peut-être ko bokipa famille mangongele te boyebi makambo ezole. Makambo elekana Kishasa kuna ese bino batu boza libanda boyebi yango. Batu nyonso wana Kishasa nga solo kana ba mpe babenganga. So le problème eza babenga kipulu. C'est kipulu qui s'occupe na makambo nyonso kuna mais so bino bozo ko ignorer. Bolimbo sala démagogie bo wana okosa kote kipulu okipa famille mangongele te boye na boye. Bo to famille na babenganga ese bino bozala. Ba babenganga ngape na benga ba na solo na bango. So ba na besoin eloko ngap na tindaka. Mais nous pouvons savoir il faut tindaka so bolingo bo sunga famille na désordre mo sama kam na bino menga na contrôler misana nga na moni ke ba famille ezebele famille zaka ya mangongele te parce que na makambo to kufeli ba ninge belé o nga na ba liste na bango siko na zulu kana régler ndenge ni ba famille wanyo sube ba ndoko zo ba par na bango kai musala yango wana siko yo rêver ka famille mangongele parce que après avoir famille mangongele soko yo za mposa osunga famille mangongele osungi za mabete mais biso to préparer ce ko lisungi ya généralité ya ba membre tout oyo ba nyoko makina makambo oyo parce que toi tolo ba kimbango tolo ba mama kimpavita tolo ba mama mafuta tolo ba koko ebele tolo ba ka kimbango te malgré kimbango nde alata ki nguya ya ba koko anyo so apesi biso voie d'accès dans tala et c'est la biso toza ngwana par rapport ya compréhension nzamba ba koko azana biso muto akota mwana kidiba etali abiso to gérer ka document na logique des choses, il y a fonctionnement, il y a mobimba liloba nzambe. Donc oya zala kite luka oyeba réalité makamndenge le kaki mais soki ozo tâtonner na masolo oko calé étant au calé oyeba te o bandela wapi osukela ba messager basé belé mais début des choses olingo banda mate o banda na point nini eso banda ka maman kimanga bakangaki na 1921 te mate abiso banda ki selon plan du cours ya bakoko to bandi na losambo syllabis ya prière ce que toujours évoluer to kena liwa to kena explication du monde vision du monde toujours mata donc maleme tito réuni 444 000 livres ce que yo to tika ki di bozo zelaka ke mangongela lobaki boye mais mangongela lobaki boye ozo salate o bénéficier ni. Mais biso ce que tu ça et on toujours promettre que salaire est en 2021 ou en tembe tout la mukato tala na pesika référence wana pona vous comprenez que qui pour déjà foutre ba tout salaire dans Londres 4 personnes 200 €, ça fait 800 €. Ouais il y a une ratio ya ba en France na rotanga na ba komba ba twango mais ça n'a pas d'importance. Na France to futaki 2 personnes 200 €. Na Suisse, to futa yi mutu moko 200 €. Na oto benga Canada, to futa yi mutu moko 200 €. Ça veut dire to sagi une affaire il y a 1900 €. Il y a salaire on a la futa ki ba membre administratif en 2007 et 2017. Parce que toi en 2020 après 3 ans na bi que non 2021 to futa sko ba membre nyos tu yosko zo kamote ma passeport c'est que ça mutu alikunya na moye et atteindre ngezate l'accès misala o yozo sala po o promettre mais ko lingate o sala ki pour le calcul parce que lo banza bacha mabonzate mais balobaki mayele na bwanyo tozana yango e ko bimisa biso ba salaire na misala bilanga salaire ezali na ba syllabus salaire ezali na ba numéro de programme d'enregistrement salaire donc tozali na budget oyo tokoki ko s'assurer
na bomoi na biso mobimba juste soki to respecter logique na logique des affaires ya principe na caractère. Donc nzamba bakoko abatela biso nyonso mokili mobimba na kombo na e pona mokili mobimba liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko oboyi bakoko fimbo kekele oswaye na Kongo nzala na libumu matondo na bakoko pe